Ce qu'on a dans foot à 300 ans. Ba shimba bana ba on est l'autre côté. Muno kwa pamba yo kai ba secret lobité. Mutamema ye na poto mibali ndumba ya kusakana te abima ndaka feli abengana nzoka feli tanga na Kishasa yene kuna akotsa mobali. La jalousie ça se crée, ça la permanente. Mais pour jalousie se créer et c'est ngara moko le kamuninga. Azala na avance pour jalousie botama. Ce qu'on est timutuloka karashika. Olga sali jalousie à place ni. Jalousie na bango ingake botama so ikarashika pa koma ekoteka periki. Ingake koma azo kele likunya po epa koma oteka periki. Est-ce que muto aza entrepreneur, businesswoman ou aliar à l'art à business? À quoi calculer jalousie sur un youtubeuse? Pouvons-nous confirmer que Mbila doit bien qui? Confirmation c'est ça parce que Shimboa na emo kwa bengai Olga. Nana Olga na téléphone ba bengi. Awe bisaye na bengi oka pona bisara to fundi to longola ba vidéo wana te Mbila mande ko imposer. Awanga ni abelo ba na Olga kabelo te. Ba otinda wapi ya adresse sans domicile azola na salon. Mais bango balobi ke il fallait eya na boîte à lettres na yeti siko boîte à lettres ni ye ba bengana ya za suna ndaku te aza domicile fixe te ba ozwaye wapi ba otinda wapi apesa adresse ye pasa zovanda. Siko mama Olga Kabelo akinaki kofunda ye na ndenge nini akiki kofunda ache adresse te juste je viens pour na funda ça. Non, ba ocha adresse na yo akala batutu ba yu place banda ovanda. Mais sur l'instant za nomade ba yu place azate aloranga ba fundinga ba yu adresse na ba ye na zate. Kolukange comme siko ba bando saela maele ndeni ba oluka place na zalaka. Mais ont empêché bango te ba benga na téléphone. Oh, expliquer na lingana no pre baba to kene na mamusu. Dadi omoni ye. Soit yo finga nde ba shinone batalake. Boy bisazo pe mukomsu sa sala émission boy batala eso ba otala ta enka. Preuve kasiti. Tadi ngana yebi fi wana karashika yebi ke Olga za ndumba. Ayeza mo ba matière Olga. Olga obikate. Où sont les preuves? Ba autant que les garçons wana ba famille na ba réseaux sociaux. Ba famille ya mobali wana ba réseaux sociaux mamba lokuta ba zuka photo ndeza ba photo na ba Facebook à télécharger a cheta likangwa Olga. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote bandeko balandi ya Sarato la télévision, bandeko balandi ya Top Media télévision, émission na bino le code de bonne conduite yango yo. Et bandi voilà, ezali droit de réponse ya Sarato la. Pour moi, je vais appeler ça comme ça parce que Zali, suite il y a live dans Salema qui lobby. Saratola Azala qui en live, na maman Olga Kabelo. De l'autre côté aussi, la Chine, Bazala qui na live na bango na kansi déjà na utaki ko sala analyse par rapport à live il y a maman Sarat aussi ici siko na côté na live il y a la Chine. Et Zali na ba point où Zali ils ont touché nga, ils ont salanga très mal bandi ko balandi. Bosere ba sentir potentiel na moni ezali likolo ba opé ba bela attention bo zuma kaye bo bandi kolia koka pe ezala pembeni parce que tozo kokundola ba biloko mo ezali awa ezoko sala passe point liboso. Ce qui a été dit hier, Maman Kabelo est une pétasse. Maman Olga Kabelo une pétasse, une femme mariée en bazo traité d'une pétasse. Maman Kabelo azali mobali ne azali gigolo ye muto abala mobali wana achaye na ndako et puis to lobela à faire plainte. Est-ce que réellement plainte wana ezali? Maman Kabelo azali infidèle wana par rapport ya ba oyo bandeko na ngai ya la Chine ba salaki émission lobby nazo mema binoka juste na raison pour na koyeba ndeni tokoki ko analyser. Maman Kabelo abokolaka na ndako na ye bana oyo bazali ya yete oyo bazali ya papa mosusu. Makamboza ebele. Aujourd'hui, ensemble avec Sarah Torolukato Kundola Biloko et Ezo Sala passe. Est-ce que c'est normal pour vous? Bino baye bwana bandako. Bwana ba couple. Boza pe na ba famille, boa pe na ba belle famille. Ofandi bazo salela mwasi na yo
les qui n'ont de connaître moi si genre y a ba émission boy ya ko traiter de la sorte réaction na yo et kozala nini zwana muchana commentaire na yo au partager pe émission oyo mais je suis avec Saratola. Mais avant de commencer, je dirais un grand merci à Bon de Livre, Azali Nassima Camera, les réalisateurs de cette émission. Bon de Livre, merci toujours au présent. Un grand merci aussi derrière moi, Bozomona, Moutoumoko Afandiwana, ingénieur Botuale. Merci beaucoup parce qu'il y a Azali Nanzela, il y a ordinateur, kuna Nanzela machine pour ça la montage à émission Oyo. Un grand merci à ma meilleure fan du monde, ma meilleure fan du monde, au Bazali, ma meilleure fan, il y a Saratola, na Pesibinombo Tebisika et Zouame Bino. Un grand merci à président Bébé. Maman Nathalie, Angelos, Célia Kinkela, Jenny Beta Industriel, Boza Ebele, Mama Fatou Dukanti, Tatapo et Fapé, Tatapo, Angelos Karouane, Général KS, Maman Mapassa, Boza tellement Ebele, Saratola a complété. Bino, je vous aime beaucoup parce que Nalanda ba live ya Sarah souvent quand quelqu'un a côté abani ko finga bozoka musala pena il y a ko supprimer. C'est ça. Nous devons photo même ki bo mutu na biso trop loin. Au lieu to zalaka oyo kuta batmo déjà bazo finga yo pour côté do bandi ko finga et ko futa yo le côté. Un grand merci à mon papa. Une minute de silence. Papa Jean-Pascal Leka. Obonga na maman Bijoun Ketani. Merci beaucoup maman na papa parce que vous allez responsable, vous avez éduqué les enfants, vous avez élevé les enfants. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noema Vakalanzinga, mère ba triplé, ba Isaac bazotanga kitoko, ba miracle, ba Josué, ba neki nanga nyonso na Canada na bazotanga vraiment kitoko maman Nzambe apambola bino, maman Deborah Lubanda, kilo ba mère à Calgary, ba Jenny otangisi bango bien lelo, j'ai même appris que Jenny déjà doit commencer là. Gloire à Dieu maman parce que c'est comme ça. Faut bosunga kabiso, botang sa kabiso pour na doit venir na biso et qu'on a quelque chose de bien. Un grand merci à celle-là, na benga kaye Yvette Mbangu ya ba Yvette yepe pena atangisi pena bana tu sens que non azana bana baba docteur, ba avocat, maman merci beaucoup. Merci parce que Nzambe bena zali malamu. Un grand merci aussi à TK09 l'international, Sarah Kianza, je te salue. Ciara Lumba depuis quelque part, ma petite chérie. Lekiamoto, Nzambe Azaloku, toi et puis à ton enfant aussi. Namon Apenado Zwakaso et à moi, bien. Un grand merci. Na Blandine Tata, la Baïnio Sobakolanda émission. Oh, Lisette Mata, la Tata Mosiabana Nangaï. Fifi Wechi la star. Elle s'appelle Saratola. La Tolaski. Mon panza papa Diego Milito, Mbote, émission Bandi. Mbote tadinga lapa, Mbote na batu nyonso bozolanda biso na ngonga o, sauf personne. Sauf personne. Bah meilleurs abonnés du monde. Na bango mingi. Mais Sarah, tu sais, sincèrement, depuis que je commence. Na focaliser na maramba on. Voilà, depuis na on sala émission non. Bah liboso pena mono lati linette à cher lelo. Na ndenge ya sans polémique, oza humour kutote mais je te dis. You critique me. Non, I disease is a verity. Is now mwabeu. Is now mwabeu. Is now mwabeu. Dekela. Na lobi boye. Depuis mais on l'a fait na linette à bien. Et puis na perikango et fandi hein. Ah, papa Diego Samusala. Oui, puis comme va chemise. Nana Monica, Bachi, Soki Baïbou, Soki Babiloko Nim, Katikuna na Webande. Mais les lunettes, puis n'en voyate. N'a parlé. Sauf tali bien na plateau dans un lunettes comme on a. Et c'est là derrière plateau. Mais on a essayé qu'on a parlé dans le poumon. J'ai pas le temps, il y a Robimangana Babilambe, Bélé, changer à émission. Non, mais I'm changing. You are changing. Yeah, you posted by Adidas. Adidas, yeah. Yes. Ouais, voilà. Very good. Mba ndeko balandi boyende to banda émission na biso mais Sarah. Ko désorienté ngate. Te na ko désorienté oté. Ouais, toza awa. Réaction na yo nanu par rapport lorsque tu es une femme mariée au fandi nanda kuna yo. Ozo kapena bazo traiter moi si mon boy que non, c'est une pétasse. Réaction non et kozalani parce que bon on est bazo traiter maman Olga Kabelo. Oh, t'as dit. Toi ne lo mo to chana mutu netinga. Soki oyeli biso makambo preuve ezate. Ma finga sans preuve. Ba qualification sans preuve. Na to lo ba ya mama chacha tozana ba preuve ya to qualifier. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Ba qualification sans preuve. Na to lo ba ya mama chacha tozana ba preuve ya to qualifier. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na ba audio. Ba qualification sans preuve en tout cas. Na
Et ça dans la place de notre cerveau. Donc nous pouvons parler que ce sont des calomnies diffamées, Babylone. Diffamation, donc méchanceté, bayoka peke, baloba kipe et ça là est passé. Cha preuve kasiti. Tadi ngana yebi fi wana karashika yebi ke Olga Zandumba. Ayeza mo ba matière à Olga. Olga obikate. Où sont les preuves? Ba autant que la petite garçon mo wana ba famille na ba réseaux sociaux. Ba famille ya mobali wana ba réseaux sociaux mamba lokuta ba zuka photo ndeza ba photo na ba Facebook a télécharger a cheta likangwa Olga. Nyonso na kuna lukaka ko latisa yé. On a besoin de preuves s'il vous plaît. Mais Sarah Yope j'ai appris au sali 4K na live parce que au sali qui Karine live na Olga Kabelo. Est-ce que mbali bosona ça ba 4K wana? Non mais tout le monde est là. Ils aura plus dans le sujet où ils ont l'actualité. Oh mon qui les a besoin de la vérité. Na Sarah na ba nombre wana. Ce que bo kengela na ki ou bien deni parce que na mona ki et pas ma concert Karine live fait la ki et pas na Yope live fait. Mais ya abanga te omoni soki to na beve na sala ebongo na lelisa na mamaniki bato ba yebi ba capture wana eza na internet na mamaniki so akoti kana koti akufia kimia kati live wa mwana tu sais moi je vais dire un truc tu sais est-ce que muto azala na babone muto azala ba shimbwa muto azala na population yende ata actualité za nene soka na live il faut ça la Bercy. Est-ce que mais naïbi que Nathan oyo a l'écho déjà chez mon conzi déjà et les cailloux déjà parce que elle a des Chinois ceux qui sont motivés mobilisés pour nous ça non mais na live na bino lelo soto koti peut-être abetio film wa abeta film te sara ngal te ça o expliquer ngalinga na pré baba to kene na mamusu dadi omoni soit yo finga nde ba chinois ne batala ke boy bisazo ape mukomsusu asala émission boy batala eso ba otala ta enka l'émission eza productif ba otala te ngasko na ba sujet ya ba actualité ya ba buzz ya ba insulte ma tala na ma crasse côté wana ke yo mtozana na ba fan jour wana na ba fan no ba bi mama biso e ba no lo ba te to ke yo ba ka explication pas sarato là au sentir. Mais allié quand même. Déjà. 339. Tu vois, 339 est par rapport à lobby, le lot de Tolalit. T'es Tolalit, non, à Salité. Et ça combien non? On a besoin d'aller, non. Je l'ai. Nous ça direct. T'es n'a besoin d'attendre non dire parce que direct n'a bino ils ont créé. Non, ba 20 quelques déjà. Nga naza maman, yo mutu ozo conduire émission. Tenga mo ne fo misu nanga etala. Parce que makambo na mona ki daba capture na kati ya nini ya page na yo depuis lobby alors nga na ki na besoin na melaki nanga déjà soyi na lobaki eno kuta na ndé no tala biloko nyonso. Botwala osalo aussi. Nazo tala. Oh, Sarah, au commune à 14 000. Oh, live à l'hôpital. Oh non, 24 000, attendez. Ouais, 24 000 de live à l'hôpital. C'est là, je veux. Voilà, 24 000 à 14 heures. 24 000, je vais aller de l'autre côté. Comme ok. Nom de Dieu, Bazana direct à voir, je dois sortir. Voilà, Naïsiko. Papa, tu continues l'émission. Tu continues l'émission. Sincèrement, je dis. Est-ce que la chaîne n'a pas une émission, penda émission, ça m'a fait na moni pena 6 000. 6 000, tu as depuis 6 000. Donc, de 24 à 6 000. Tu as 24 000 cas, elle a 6 000 cas. Donc, ce qui veut dire, sincèrement, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, les gens commencent à se fatiguer la bêtise. Il y a un problème qui est là.
au lieu que boya pour apporter une solution, aide moko boy et pas ndeko na bino moi si, mais vous apportez toujours les insultes. Yem tana ba fan. Kota na chaîne na émission. Wa sala ye moko. Il beta déjà 200 000 vies. Ngala na. To comment soit na bongo, to comment samba skopo. Émission kaka. Obeti 200 000 vies. Eza. Yate. Sko moto ngo za na ba fan. Mukili mobimba. Bon relever défi na e. Non mais 100 000 abonnés. Les que tu as na fan. Azalane na ba fan te. On a plus de 100 000 abonnés. Oui. Ah abeta. Il a beaucoup d'abonnés les Kechu. Monique, ils a comparaison te au baki. Oh yes, ana ba fan. Atala mi pona ye. Sos ko na tala mi pona ye. Ye mo ka otala matende ni. Donc bino bobo otala mama bino. Boyo otala na bino nga. Po ba bina tala mi pona ye. Donc la kisi boye. Ba shimbwa babo otala mama bango. Mais bah préférer batala na bangonga. C'est ta grandeur maintenant qui prime. Ouais. On comprend. Donc c'est compliqué t'as dit. Maramburutu ya bakawana babosana parce que ce que zaki bongo me yenda linga zala nzambe ya baka nzambe ya ba view nzambe ya ba nyonso yenda linga zala nzambe nango. Donc le que ça le contraire na auto mona. Déjà tout exemple munene na zelo ya lekechu. Azan ba fante a clash raté. Plus de 100 000. Ya ozelani. Et puis tu sais que baza bato ba ena simana e o yekuta encadré. Est-ce que tu sais que baye ba capé la star à partir il y a biloko na yo eza na ba réseaux sociaux Instagram, Facebook, YouTube, nyonso wana. Eza lokola même chez les musiciens pour que une grande maison ya production bazwa yo ba produire yo ba tenir compte ya ba revenu non non. Et alors là, fallait e mo atala marate. Mais la lobeli si j'ai fallu na talami, est-ce qu'il y a un sens? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi fallu na kindarati na ba 7K. Parce que écoute na ina moto azana mpifo, aza moto ba view. Et pesi makambo. Sko ye mutatala maka soit dizanga na talami pona ye. Parce que ye moko pe wana tout ça qui live ndira moko. Et puis bokati pe à peu près ka ba air moko. Est-ce que aujourd'hui yo ozozo kapena temps ya kosolana so na talami pona e kombo na e akota live beta 4K ye moko kolo batu kota live beta 4K non mais ye moyen akota live exactement ye kolo ba 4K ye de kolo 4K wana na beti pona kombo na e sko ye mo kolo kombo abeta ngona nto ebika beta ngona nte na vie la fille abeta ngona nte na vie banda babota ye abeta no 4K te ndeti nga jourana pona diplôme ya Adassa na beta 1800 na live 48 minutes juste na sala ki live 1800 banda bota mano abeta 4000 personnes na live te atika mutakala asala base afinga fali batuto afinga asala no 4K te abeta 4K na YouTube to ndimai ye mukolo ba fan sa defika ya mwana sale émission kasi beta 4K live 4K voilà la kisanga émission na chaîne na yo musique te émission au sala normal clash te émission normale o ezana 200 000 vies Monique moi batango ba ara mukebo ba kosake ara ma communauté moi mukebo sko ye bango na bato ya ye. S'il s'agit d'un dossier, on a besoin d'éclaircissement. Ata baba fan nae. Ce qui a tché live ngana tcheta la boya no pananga. Bayo kanini la tola akoloba. Après ba otala ya esima. Bo ba bi lo malonga et robima kunizali. Voilà. À faire plainte nano. Est-ce que réellement maman Oyo a apporté déjà ndeko na biso Karine Mokonzi plainte? Oui. Et puis situation oyo ezo koloba ma ebele ki alobi lokuta mbila ebenga ki Karine te mbila etikali ko benga Karine te na poto eza lokola Afrique te mais moi ça m'a fait mal ma consoeur bon, je sais pas si c'est une concert ou bien azaka mutuka salaka ba émission derrière la caméra ou bien derrière le porte ndeko Linda il faut faire très attention j'ai l'impression que bozo dénigrer mingi bato ba fanda en Afrique
biso bato tofandi na Afrique ndeti ba mentalité na biso ezala lokola ya bantaba ndeti ya bambwa mutu bazana na Belgique ana mentalité ya basendi donc ya basendi ya suka na si sa question nanga donc et ezo qui n'est vraiment malamu te parce que déjà sur ce point où on a live ma sœur Olobaki malamuté, il faut faire très attention. Tu es une femme, peut-être aussi tu as un homme, peut-être tu as des enfants. Je ne sais pas, papa a koka qui ko encourager na babilo kodo Olobaki awa lobité, ce qui pena azali. Mais à lobiete mbila etikali ko benga été kuna ezali poto mbila jamais akoki ko benga mutu o baki ko funda. Donc ezali lokuta atikala ko funda yete et puis bango bazo la mbila aya atinda même ata convocation ndenge ezalaka batinda wapi ya adresse sans domicile azola na salon mais bango balobi ke il fallait eya na boîte à lettres na yeti siko boîte à lettres nini ye babenga na ya za suna ndaku te aza domicile fixe te bazwaye wapi baotinda wapi apesa adresse ye pesa zovanda siko mama Olga Kabelo akinaki kofunda ye na ndenge nini aki kofunda ache adresse te juste je viens pour na funda ça non ba ko adresse na yo akala batutu ba yu place banda ovanda mais sur l'instant za nomade ba yu place za te aloranga ba fundinga ba yu adresse na ba ye na za te kolukange komi siko ba bando saela maele ndeni ba oluka place na zalaka mais ont empêché bango te ba benga na téléphone. Rien n'empêche. Oh Zéla, attends, Toto Kende, malé, parce que place moi mon Lili Ezali et pas Yabatou. C'est-à-dire, ça pourrait se faire que plainte à la déposer na adresse à Kala. Lorsqu'ils arrivent là-bas et que ba monique na adresse wana mutwana azakali sous-sauté à changer. Par référence, c'est ça le numéro de téléphone là. Ah, OK. C'est la Belgique. Pouvons-nous confirmer que Mbila da bengaki? Confirmation ça parce que Chimbwa na emo kwa benga Olga. Nana Olga na téléphone ba bengi. Awe bisaye na bengi oka pona bisara to fundi to longola ba vidéo wana te mbila mande ko imposer. Awanga na balo ba na Olga Kabelo te. Olga Kabelo ya yete. Mais tout ça il y a des preuves hein. Il y a des preuves sur ça. Kabelo Olga a essayé qu'elle moko. Ayana ba preuve na réseaux sociaux ya makamba oloba Akimi et comme papa pekisi te Akimi te concert robo je sais pas ce yaza pena concert ye moko karashika Akimi te balobi le week-end à sala ba émission teza papa soyez à s'occuper na papa bon donc c'est le lundi les chinois les bateaux on espère aujourd'hui les chinois les bateaux ba sala ba émission on espère aujourd'hui parce qu'avec tout ce que Olga Kabelo a lobby na ba preuve à bimisi si et seulement si à propos de comme moi si on a un karashika zolo beza vrai a vous obligé à balancer les biso ba preuve le lundi pour nous contredire Olga lobby parce que en connaissant aussi la Chine ba tuna tembe ceux qui pena eloko eza ero mbele ba beta qui même à premier soin voilà Olga ça c'est un coup on m'a ndé ye ba bi samedi à la émission té banga batindela ba ndeko na biso ba pede à Maroc mbala moko. Voilà, ndeko na biso Olga Kabelo, c'est une femme mariée au biso toyebi azali na bana na na ndaku na mobali na ye. Mais aujourd'hui lorsque bazo traité ye ke abokolaka bana ya mobali mosusu oza ya mobali wana te, c'est chercher quoi? À détruire son image, détruire son couple ou bien son mariage. Mais ça sans preuve, ça c'est-à-dire mon biloko eza na preuve te kolinga okota cerveau na mingi na ba négativité te lo mo eza na preuve te to ba réfléchir sur analyser sur ça ce n'est pas important et alors on est ba baloba yo mwana bimana papa na sans preuve. OK. Donc est-ce que zo senga foko ya ko saela ngo émission non mais si on a lobby fille à mutaka la femme sans valeur so besoin de tirer 5 formes mutaka la ni nazana ba mabele tout ça là. Hein, femme sans valeur n'a pas prouvé, on a pas preuve tout. Alors, des choses comme ça, on n'a pas besoin même d'analyser sur ça. Non, mais il faut qu'on analyse parce que non, ça touche à la personnalité. Ça touche à la personnalité. Non, ça touche pas. Ça touche à la personnalité quand il y a des preuves tangibles. Quand il n'y a pas de preuves, ça touche pas. Mouto azama yele automatiquement netinga sara na mona ngo chantage. Pour toucher la personnalité Olga, faut pas tirer la preuve.
Ça touche pas ta dit. Nga ba finga nga bimana papa na ça touche pas. Atanda mbeko tarate. Po batama ele balobaka ma finga ya réseaux sociaux sans preuve eza chantage. Timothée Mamabe. Pour balancer ma preuve. Maman cherche bakangi escroc, il y a de preuves. Famille Sopeka, ma preuve. Bino pe bocha ba preuve. Oh le gars, comme ça on va bien analyser sur les dossiers. Est-ce que les loso qui ba ye ba tchele bino ba preuve o esengeli na makambo bozo ko senga maman Olga Kabelo akozala na excuse ya kopesa epa ya bandeko nyonso parce que il faut qu'on se le dise maintenant réseaux sociaux nyonso ndeti ba baza derrière maman Bacha. Olga Kabelo. Bacha. Ngabla na sengi bacha. Son mari gigolo. C'est vrai ça? Faux. Bango ba komisa mibala batune so ba gigolo. Ngapi ba finga diego gigolo sans preuve. Sko tout ça ne. Gigolo non. Tout ça ne. Voilà, merci Waneko Balandi. Émission Odo qui ne bouille lentement mais sûrement vers la fin. Gigolo, et alors à Diego, il y a qui a kutinga na ndako na bomengo oyo, allez alongwe na ndako na yo vanda a. C'est un gigolo. Sko gigolo on il y a place ni. Po bozwa yi azomona ndenge yo zozwa yo pe ozomona ndenge ye azoya gigolo ngo sa ndenge ni ngana uti na pasi yazaki bien sko gigolo ngo ndenge mutasimba mbongo mutalongwe na bovan na appartement alandi mutapasi na ayo saki gigolo pa mutapasi na zona kini na Barumbuto na commune Kishasa non sens. Ça, c'est ça. Donc, quand il n'y a pas de preuve, on ne considère pas. Et puis, quand vous n'avez pas de preuve, il y a bien suite. Oh, bon, ça rabat. Tout ba diffamation pour ça la rabat. Tout ba qualification pour ça la rabat. Ça touche pas à la personnalité parce qu'il n'y a pas de preuve. Voilà. Dernièrement, Nadaki ba recevoir et pas ministre que je t'ai les noms, tu étais présent. Ouais. À Komelinga. Même appel P, j'étais présent. Pas chez moi à la maison. Ce qui est à propos, on va toucher à la personnalité. Quand il n'y a pas de preuve, bateau ba maillé, les bas matures, baza ba femme avertie, homme averti, bateau baza instruit, bateau bazoa temps ya okende kelasi, peut quoi apprendre, comprendre base à formation, va comprendre que ça c'est la jalousie, la méchanceté et puis les chantages. C'est tout. Ceux qui sont bien ça touche élevés. pas, ça touche pas. Est-ce qu'ils viendront pour insulter? Ya, au moins nyonso boloba na nga wana. Nyonso boloba na mobile na ngo eponi to sala à l'aise. Ça touche pas à la personnalité parce qu'il y a aucune preuve sur ça. Alors, ça touche pas. Mais Yabino ça touche hein, jusqu'au fond. Maman Chacha escroc, ça touche, il y a des preuves. Famille Sopeka, ça touche parce qu'il y a des audios. Fille sans valeur, fille à sex tape, fille à Moutakala, ça touche parce qu'il y a des preuves sur les réseaux sociaux. Mais ça aussi, il s'est dit, il s'est dit que maman n'a évité les pourquoi, mais maman Olga Kabelo, aza jalouse. Pourquoi? Parce que Oignon sont après médita pour na Karine et Simbite a Bengaye et Komba a Gotika la Gobotate Nasilisa. C'est ça. A Gobotate Yewana a la dossier bébé silicone Lobana jalouse. Jalouse Yona Aboti a kofanda stable te nanda kwa libala Yewana za stable mariage a kosalaka te Yewana ba mariage ezoko bongama déjà pour esalema dans peu de temps awa alors maman Olga a créé, à distraire public, à dévier attention à Batou. Donc, une façon, il y a monté maman bena jalousie à maman Olga et ça y était ma camonio sur la place publique. Qui correspondre la jalousie, ça se crée. C'est la permanente. Mais pour jalousie, c'est créé et c'est un quoi les camoninga. Azalana avance pour jalousie botama. Ce qu'on est timutuloka karashika. Olga sali jalousie à place ni. Jalousie na bango ingake botama so ikarashika pas comme côté ka perike. Engé comme azo kele likunya po e pas comme oteka perike. Est-ce que muto aza entrepreneur, businesswoman ou alier à l'art à business?
ako calculer jalousie sur un youtubeuse ou une youtubeuse. Non. Il y a vivre en taux du jour. Il faut vivre en taux de salarié. Voilà pourquoi je n'ai jamais aimé à Rosala Moumou ya salarié. Salarié a bon raté na vie. A comme un millionnaire ti. Ou ta comme un millionnaire ils sont entrepreneur. Ou ta business. Parce que les locaux ça comme mon les ngindi comme millionnaire. Salarié to banokalisa. Yebsa nga na fin du mois ba futa nga 500. Na futa ra parler tam su ya 400. Zoa kolia, transport, carburant, bana classe. Donc na bomba na ko épargner mukoni. Monique est comme un millionnaire, mais avec le business, on comme un millionnaire. Au cours de ma marchandise à $1, $1, au t'es 20, tu es à 10 000 marchandises. Tu gagnes combien? Et belé. Il n'y a pas match. Pas moyen de comparer. Coûte que on va causer et les jalousies. Jalousie, il y a la moindre option à YouTube. À quoi banda Olga comment la visibilité na salé jalousie ce qu'on a mon place à jalousie na sujet na bango balé je pas trouvé. Merci beaucoup bon délivre mais bref on est quand même la jalousie na ngamba la fille ça parce que tant à moni Olga outi Côte d'Ivoire na ba robe na ya nango abandi oteka ba ya keshe bandibu akeso parce que ba robe en bois abando teka mais on la teka na kombo na ye a teka na komba Olga tu sais que c'est l'escroquerie on teka la batuna image à Olga parce que Olga usage de faux parce que Olga va bien teka ba robe originale il y a de voice c'est l'escroquerie so ba bengio escroc est-ce que ba kosi ba inventé il y a de preuves on se comprendre siko yebsanga qui était jalouse de l'autre. Bozu panique parce que depuis babatia limite que a obota kate azuze miaboti yango ezoko. Qui va paniquer? Et ana batu baboti ba enfant bâtard. Et ana batu baboti ba enfant mal élevé. Et ana batu baboti baboti ba shege. Et ana batu baboti miyibi. Et ana batu baboti ba kuluna. Bango tu ba bana. Mais est-ce qu'on peut comparer muto aboti kuluna na muto aboti mwana azotanga ba classe asisi ba université nzamba tomboli ya bali ya sali vie na meilleur on ne compare pas to comparer te ce ko yebisanga muto ye moko azala non étiqué azala shege aboti ce ko jalousie akobota neza place parce que sur 100% ana 10% ya ke mwana wana zwa chance ya kotanga pe ya réussir na vie loba grâce à Nzambe mais si ça dépendait que de la maman akosala vie copie coller ya vie ya maman na ye. Vous comprenez? Ce que yebisanga soki mutaboti na ye mwana ya ye kushi ye mutakosomba pampers ye miliki ye jalousie sko ya nini kasi ba chaki balimite ye atikala gozoze atikala go botate netinga ko ekombaté dans la vie nga tchela ka mutu limite te parce que nous sommes pas des dieux. Merci. Bato ba tcha ba limite wana boluka bango botuna bango pourquoi ba tcha ba limite peut-être ça bato ba vanda na ye ba monande ba katara ye ba trompe on ne sait pas. Te oui t'as dit. Ngaso na comme na niveau ya tchela mutu limite que mutu tel abota raté c'est que na yebi ke na passé na biso bakataka ba trompe yango na yebi ka ko bota te parce que Nzambe pe miracle existaka donc ezaka passe ya kocha limite mais mutu moko bo azui zemi na yeba sente volontairement aboti pe mwana ye na kimandicité na bisenga senga couche cotisation miliki cotisation vie ya mwana wana momba cotisation ce qu'on est mutu ka ngasara na bana nga ba bien étiqué na koyoka passe ani jalousie ani keto ani zu ani ti mwana wana kola koma loka bana nga boyebi betape nini na kolekisa na vie nga bana nga peut-être bazwi chance mama bango atangaki ayebi valeur ya scolarité akoti bango na bekola malamu bazotanga bazwa formation ya bien siko ya bana wana siko yebi ndenge baosuka atterrissage ya bana wana kokola na bango boyebi histoire lobi toyebi te Nzambe mutayebi ça sert à rien oloba ke o bato basali jalousie zemi na moko basente oyo yaya papa Mama. Merci. Bandeko balandi ya Top Media Télévision. Awande na moni bon deliver salinga déjà sim kuna na sima caméra. Tozo ko kabwana. Ah, saka ba kitu combien prix non? Ngana bosana te. Moi je nazaka na mémoire mon bo. Sko bato ba ofinga nga wana. Era banda wana mo bata na kiti o ngana chango loka ya plateau.
T'as dit tellement ba mon angati. Temenga en pleine émission. Ngana tellement nga ba. TTT en pleine émission moi au télé. Ba mon akiti ngo bien. Te ba mon ango na osenga. Ba ta la meso bien. Na osenga na réalisateur Herbiso aussi sa émission bazwa insert na place oyo ba ko ba bo chasine. Chassindo, c'est-à-dire si nous avons au continuer interview pour que tu y aies. Montage nani bochwala. Voilà. Bochwala les kobo son até air aux osala au cause de la biso plateau na biso air biso to téléma. Kiti moko ils a ça $50 moko. Ah mais ils a cher que ça. Yoka. Ah ça. Yoka. Kiti moko. Ils a ça $50. Siko moto ozanga nano $1 ya osomba lipa kitu ezaka cher te ba oza bambongo ya mikate biso to liaka na France maman ça c'est pour les chingom en France oui ça les 300 en France ça les 200 500 mbongo mama shasha bundana kinanga sala ki cotisation pour afuta mais ti lelo asilicité ngai sombi bakiti okaka pona émission 310 secondes ça kobe banana émission pona mama chacha zo piate tabi 300 wana mama Olga mama chacha zo piate tozongela ga mama Olga te tozongela Olga te lobi so alobaki yango Sarah landa 300 pa mama chacha na ebité bon bah toute fois qui bien fouka tokozwa mama Olga lobby en direct na plateau. Ce qui a causé un attente, je sais que dans un attente. Et Sarah, un dernier mot juste dans 2 minutes. Maman Chacha qui dit en fouka. Moi, on est qui dit en fouka. Balobani beau fils qui dit en fouka. Ce qu'on a en fouta 300 wana. Ba shimba bana ba on est l'autre côté. Muno kwa pamba. Yo kai ba secret lobité. Mutamema ye na poto mibali. Ndumba ya kusakana te. Abima ndanga feli abengana nzoka feli tanga na Kishasa. Yene kuna akotsa mobali. Na Orléans. Niveau. Pardon. Non, moi je sais que ma sœur a Kota Poto à partir il y a Mboko Nini, il y a Russie. Russie. Nous avons des amis là-bas, même les gens qui ont fait en sorte que à Kananine, nous avons des amis na Russie. Qu'on en a de Salema, mais sincèrement, I know like it. You know like it? Yes. No, mais I speak. You're pointed. Because Ifunania. T'as dit? Because Ifunania. Because Ifunania. Yes. Oh my God. Yes. T'as dit? Yes. Because Ifunania et la maka. Yes. Voilà, un dernier mot, Sarah. I not comprehend. On a compris les nini. Ifunanya nini. On a lobby Ifunanya. On a lobby. Lifunanya ou Ifunanya. Bon, des livres to Kabwani awa. Mais un dernier mot juste avant to Kabwana. 1 minute. No, I not comprehend. Ifunanya, his Lifunanya. Zambi wani. Na lobby Ifunanya. I speak English. I say Ifunanya. Because I speak English. This for Congo dictionary 2022. You? Yeah. You not the 2022. Oh. You can't tell me un peu, non? You speak at the 2022. You speak at the 2022. Yeah, mais you give me un peu, non? Me, I like you un peu. Un peu. No, not un peu. Why? Petit. Yes. Your dictionary to 2022 is petit. Dictionnaire ya 2022 ezali petit. Yes, I not speak un peu. Et likoloba te ke ozoloba mokie. No, I not speak un peu. Koloba te ke ezali un peu. You speak nazo koloba petit. Mokie. Yes. Siko, where is a difference entre petit et un peu? Your dictionnaire 2022. Na dictionnaire na ngai ya 2022.
I speak. Ezo yo ozo expliquer. I write. Ozo koma yango. Petit. C'était Sarah na monde sem de ni disu Sarah na yebi sem te. Lukwa kaka dictionnaire yango de yaka aka. I give you one dictionary. Yeah. I'm sorting is one dictionary. I'm sorting parting you no speak very good. I'm sorting. Yes. Ena bobima. You. Ngai ena bobima. Repeat. I sorting. Repeat. Repeat te kasi yango na lobi repeat te mama. O lobi repeat na lobi repeat. Repeat. I sorting. Oh. Repeat te. Mais repeat yango no go repeat no? You not speak. Ogoloba lisute. You not speak English. Ngai na koloba susu anglais te. Yes, I no comprend. I no comprend. Yes. Yes. Mais I no comprend. You I no comprend. Yo ozo yo kaka te. Yes. It's full, huh? Naza pena na poubelle moko ya munene. It's full. Naza na full mobo ya munene. You is full. Ngai naza na full mobo ya munene. You not comprend. Yo ozo comprendre te. You not speak English. Yo ozo comprendre anglais ya 2022 te. Me I speak it to you. You no comprend. Pardon maman. Kende mo madembe. Me I speak it to you. You no comprend. One to bengi tete ndai te mama. What? Me I pronounce as not tete ndai. Ngai kwende tete ndai mama. No speak tete ndai. You speak? Oh la la. Explicated. Mais repeat non? Repeat non maman. Yango non lo bat. Repeat. Bondi live. Fungolais, ma collègue. Bondi live. See to you tomorrow. Fungola Ted. Ma collardo. Mama, toko mina suka. You blagged me? Me no bill. You blagged me? No, you blagged you. You blagged me? No, like this blagged you. No. This for your residence. Me not is blagged you. No. Yes. Repeat. Yes. Sit you tomorrow. Bye. Sit you tomorrow. Sit you tomorrow. Aye. What to speak? Sit you tomorrow. No speak sit you tomorrow. No speak sit you tomorrow. Pitié. Sorry. What? Sorry. What? Sorry. What? Sorry. Tout se paye si bas. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tout se paye. Bon délivre, ça n'est fini pour